Très chers abonnés, très chers internautes, Bokoto, 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 Bokota, Bokota, Bokota. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bokota, 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 Lelo, vidéo Asika, Yangoyo. Na cadre ya émission Nabiso, les artères de Kinshasa. Numéro ya Lelo, ezongisi biso lisusu na commune ya Lingwala. La commune ya Lingwala, plus précisément na avenue Kalembe-Lembe. Tokobanda Kalembe-Lembe à partir ya croisement na yango na avenue de la Libération ex 24 novembre. Bokoto, 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 na bao nan basabone te, bo s'abonner. Na ba abonné na biso, bo partager, bo commenter, bo aimer pour encourager biso. Très chers internautes, très chers abonnés de 3 Exact Production TV, c'est moi, votre humble serviteur Augusto. Vidéo ya lelo toza na commune na Lingwala, plus précisément na avenue Kalembe-Lembe. Ndenge bokomona awa po tozwela bino entrée ya Kalembe-Lembe tobandi na saut de mouton. Oyo eza saut de mouton, oyo eza na croisement ya avenue Kalembe-Lembe na avenue 24 à 109 yango na concession à 109. Bokoto, 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 toza na croisement des avenues de la Libération na Kalembe-Lembe. Oyo eza concession. Ndenge bokomona bato bazotika liboso ya A109. Toujours avancé. Na entrée ya Kalembe-Lembe nde okozwa bamituka oyo ekendaka bon marché neti bamoto oyo etelemi wana ekomema yo vers rond-point des Huileries ou bien bon marché. En face na biso eza nde lupango ya maison communale ya Lingwala yango wana. Bisika bato bazoteka wana. Na nsima na bango nde maison communale yango wana. Nyonso oyo eza maison communale ya Lingwala. Eza na croisement des avenues de la Libération na Kalembe-Lembe. Entrée principale ya maison communale yango wana toleki yango. Toleki oyo nyonso eza lupango ya maison communale. Toujours avancé. Tout avancé. Vidéo ya lelo tokosala bino tronçon oyo ebani na 24 ti avenue des Huileries. Toza na avenue Kalembe-Lembe. Avenue Kalembe-Lembe yango wana. Bino moko botala TV eza radio te, TV eza radio te. Tozo lakisa bino dans le cadre de notre émission Les Artères de Kinshasa. Bino moko botala avenue Kalembe-Lembe na commune ya Lingwala ndenge ekoma.
Na ba oyo batundaka biso soki vidéo eza ya kala ou bien ya sika. Cette vidéo a été tournée le 27 juin 2024. Nous sommes le 27 juin 2024 à 15 h. Quelques avenues oyo ezo débouché na avenue Kalembelembe. Ndenge biso na ndenge bakino to benga kango ba direction. Toza na direction lokola Buta. Toza na direction lokola Mayumbe. Oyo babengaka les amoureux, ba mususu babengaka les amoureux. Toza na direction lokola Kutu oyo Mayumbe yango oyo. Des amoureux yango oyo Mayumbe. Avenue Mayumbe. Des amoureux yango wana toleki. Tozo kende vers Kutu sikoyo. Après Kutu Mushi. Après Mushi toza na Kwilu, avenue Kwilu. Après Kwilu toza na Ubangi. Après Ubangi toza na avenue Titule. Avenue après Titule tokomi na direction des Huileries, avenue des Huileries. Toujours avancé, toujours sur l'avenue Kalembelembe, Tostoleki, direction des amoureux. Tostoleki des amoureux, toujours sur Kalembelembe. Beaucoup, beau s'abonner, beau partager, beau liker. C'est moi, votre humble serviteur Augusto. Toujours pour na kolakisa bino Kinshasa na biso, Kinshasa la belle. Na état nango actuel. Toza na avenue Kalembelembe. Toza na avenue Kalembelembe na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe yango wana. Avenue Kalembelembe. Toujours avancé. Oyo eza Olympic Box. Olympic Box. Ezalaka bar. Ezalaka boîte de nuit. Toujours continuer. Beaucoup, beau partager, beau s'abonner, beau liker. Les artères de Kinshasa toujours pour vous servir. On est là. Oyo, eza direction Kutu. C'est-à-dire immeuble Bozo Monawana. Immeuble à 3 niveaux wana. R+3 eza na direction Kutu sur l'avenue Kalembelembe. Beaucoup, beau s'abonner, beau partager, beau liker. Clin d'œil à notre papa, le docteur Jean-Marc Titaka Longi et toute l'équipe du centre hospitalier, les experts. Merci pour vos encouragements, toujours avancés, toujours sur l'avenir
Kalembelembe, avenue Kalembelembe, touti koleka direction Kutu ou bien avenue Kutu. Sikoyo tozo avancer vers Mushi. Tozo avancer vers Mushi, toujours dans la commune de Lingwala. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau partager, beau liker. Bokota toza na avenue Kalembelembe. Tozo avancer maintenant vers l'avenue Mushi, direction Mushi. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa toza na direction Mushi. Immeuble wana eza na direction ya Mushi, c'est-à-dire croisement Mushi Kalembelembe. Toza na croisement ya avenue Mushi na Kalembelembe nde boko retrouver ba immeuble oyo. Toujours dans la commune de Lingwala. Gouvernement provincial ya sika esi ebimaki, ils vont s'atteler na kobongisa babalabala. Nos félicitations au ministre de Finances et Économie, Magloire Kabemba, la ministre ya budget Jésus Noël Chege. Nos sincères félicitations à eux. Tozo continuer toleki direction Mushi. Tozo kende maintenant vers toleki Mushi. Tozo kende maintenant vers direction Kwilu. Toujours sur l'avenue Kalembelembe. Toza na avenue Kalembelembe na commune ya Lingwala. Pour votre gouverne, avenue Kalembelembe yango ezalaka na hôpital pédiatrique ya Kalembelembe. Ezalaka pe na morgue. Toujours na commune ya Lingwala. Direction Kwilu yango wana, c'est-à-dire ebandeli ya concession ya hôpital Kalembelembe. Ndenge bokomona en face na biso place moto ekoti wana, deux place direction Kwilu yango wana, c'est-à-dire ebandeli ya concession ya hôpital Kalembelembe yango wana. Toujours sur l'avenue Kalembelembe, toujours avancé. Oyo nyonso eza concession ya hôpital Kalembelembe. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Très chers internautes, nos abonnés et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, prière de les faire pour ne rien manquer. Awa eza salle du royaume ya ba témoins de Jéhovah, toujours sur Kalembelembe.
hôpital Kalembelembe yango wana nyonso oyo concession nango ya hôpital Kalembelembe eza entre direction ou bien avenue Kwilu na Ubangi, toujours sur croisement na yango na avenue Ubangi na Kwilu sur l'avenue Kalembelembe. Entrée principale, il y a hôpital pédiatrique Kalembelembe yango wana. Entrée principale ezalaka awa. Entrée principale yango wana. Direction Ubangi yango wana. Tozo avancé. TV eza radio te, TV eza radio te, bino moko botala sikoyo, impraticabilité ya balabala yango. Botala impraticabilité ya Kalembelembe ebandi wana. Toza liboso ya centre orthopédique de la Croix-Rouge, toujours sur l'avenue Kalembelembe. Centre orthopédique yango wana. Bien boko monango. Oyo eza Institut National de Travail Social. Institut National de Travail Social et Banduana. Les retours à la parole nous est tous demandés. Oyo Institut National de Travail Social, toujours sur l'avenue Kalembelembe. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. TV eza radio te. Vidéo oyo eza tourné le 27 juin 2024 na 15h. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Nos très chers abonnés et non abonnés de 3 Exa Production TV. TV eza radio te, bino moko botala. Awa toza na avenue Kalembelembe. Ndenge boko monango. Elanga esi ebandaki me maziba yango wana. Awa eza liboso ya marché municipal ya Lingwala yango wana. Bokota. Marché municipal eza na droite na biso. Oyo nyonso oyo eza marché municipal ya Lingwala. Entrée principale nango yango wana. Entrée principale ya marché municipal ya Kalembelembe na Lingwala yango wana. Bokoto. Mes très chers abonnés et non abonnés de 3 Exa Production TV. Vidéo ya lelo tozalaki na commune ya Lingwala. Tolinga to like bino ndenge
avenue Kalembelembe ekoma na tronçon na yango oyo eza compris entre avenue de la Libération ex 24 novembre na avenue des Huileries. Avenue des Huileries. Na ba oyo bayebi biso te, biso toza 3 Exa Production TV. 3 Exa Production TV, toujours pour vous servir. Tolakisaka bino ba oyo bokenda kala botala Kinshasa label oyo botika en image. Awa tokomi na croisement ya Kalembelembe na avenue des Huileries. Awa tokomi na croisement ya Kalembelembe na Huileries. Vidéo na biso ekomi na suka parce que tolobaki ke lelo tokolakisa bino tronçon entre 24 na Huileries. Tozali na Kalembelembe ba oyo batika Kinshasa kala bo se retrouver bomoni hôpital pédiatrique na bino oyo botika kala Kalembelembe. Totali ba direction lokola Buta, ba direction lokola Kutu, Kwilu, Ubangi, Mushi. Pona lelo tosukeli awa na ba oyo nanu basabonaki te, bo s'abonner po prochainement bo rater lisusu eloko te. Na ba abonner na biso topesi bino merci pour la confiance bozo sala biso. C'était votre humble serviteur Augusto. Pona lelo tosukeli awa, merci et au prochain numéro kimia na mabota ya moko na mususu. Merci beaucoup. Bye.